bande kubandi ya Sentinel TV na yebi ke bozali ebele liboso ya etandoike liboso ya ba chaîne na bino to liboso ya ba portable na bino to ba computer to ba laptop na bino kolanda rétro de la semaine ezali programme ya Sentinel TV 1 epesamaka na mobundeli mboka Amiral Ndambo to le messager Proverbe 30-30 le pasteur de la diaspora oyaka chaque dimanche chaque samedi plutôt kopesa bino ba information ba masolo ba sango ezoleka na Congo po na bozala éveillé et puis po na boyeba kotelema po na kobundela mboka. Alors tokoloba boye Tshibala Kindoki alia na bomwana akima délivrance talandenge commissaire malgré akoma premier ministre akop premier ministre ya likamwazo maîtriser te botala mutu bomba comme premier ministre azo somba bandako mais atikali jamais ko somba linette ya miso na yepo amonaka te ni kokende pas un docteur ya miso po na kobongisa lisu boza borne asomi bandako asomi mituka na bosani ko changer ba père ya linette na ye ese wana za mutu malamu Tshibala azali ko piolola ki azali mokitana ya Tshisekedi yende ayebaki Tshisekedi yende azalaki na Tshisekedi yende azali mutu o Tshisekedi atikelaki soki masolo nyonso na ba secret na place azwa ebembe ya Tshisekedi akita nango akunda ye lokola na honneur nyonso tu po soki akomi na poste wana soki aza wana c'est parce que bazwi lokola mutu ya Tshisekedi malgré aza so mutu ya Tshisekedi te. Tshibala ayibi mbongo ebele na place asomba résidence po atia permanence a créé ta partie na ye metala ba Rwandais bazokosa ye que akende kotia mutu na kombo ya IDPS et pourtant ye moko ayebi yango keza ndoto akoki kozala même pas mokambi ya IDPS pe azoloba sikoyo ke ye na bana mura bakokende na butu bakende kobotola résidence ya IDPS. Or mbongo oyo Tshisekedi asombelaki parti wana Tshisekedi azali premier ministre te Tshisekedi basombaki ete ye asi akomi mutu ya PPRD azo travailler pour na Kabila olie akende wana akunda ta Tshisekedi mais Tshibala akoti na ba théâtre ya ba Rwandais koluka problème na ba Congolais ko salir Tshisekedi ko kangama na kombo na ye ko salir baluba sakana na baluba pe konyata bibembe ya baluba. Bruno Tshibala akomi premier ministre asombi bandako asombi basapatu mais azobosa na kosomba maneti na ye mbongo nyonso tu oyo azwi na PPRD ndenge atrahi Congo mbongo wana oli asomba pe résidence na limité a créé parti politique na ye mais tala buzoba tala bondoki moni bondoki na buzoba soki sangani esopaka mutu kaka ndenge wana lelo oyo PPRD ezokosa ye na ba Rwandais po ye akende kotia trouble na résidence ya Tshisekedi esika permanence yali po ete ye atia buzoba place wana ezali mawa mingi bondoki na buzoba ya Tshibala esangani nyonso oyo Tshibala azo continuer ko narguer ba Congolais azo continuer ko jouer jeu ya Kabila parce que biso na diaspora toza unité parce que biso na diaspora toza dispersé parce que biso na diaspora toza na idéologie moko te parce que biso na diaspora tilelo tozali na ba parti politique ndeko na ngai na monde entier soki mboka eza sous l'occupation les partis de politique premièrement doivent être dissous deuxièmement soki bo dissoudre ba parti politique batu tout ba komi ba résistant siko yebisa ngai pourquoi tilelo ba parti politique ezo marché soki tilelo ba parti politique ezali et tilelo musu ba lui baza na opposition et occupation c'est-à-dire baza ba très bazo travailler pour na intérêt à mabumu na bango pour l'intérêt à Congo te na Londres journée ya le 14 Ngwanda abimisi population na yeba ki no sala marche ezelo kwa malamu félicitations mais Ngwanda yo lobaki ozali résistance no banda mo colonie et pourquoi
mutu politique, yo mutu tanga ba classe wana na Israël. Oyebi bien mboko eza occupé. Pourquoi au dissoudre par les partis na ote appareil côté et sangana na ba parti mususu. IDPS, pourquoi bo sangani na appareil côté na ba groupe mususu bokoma bino nyonso eloko moko bokende kobenga na Kabila. Ezali mawa mingi tozomona ke bozali na bino ba parti politique te mais bozo travailler pour na mabumu na bino ndenge moko lelo oyo. Pourquoi combat est éparpillé? Pourquoi combat 66% ya ba combattants baza éveillé bazali bongo à côté les mains mais 44% baza bongo na distraction parce que eza ba musu ba lobi kimbangu muta ko libérer biso. Ba musu ba lobi ne monanse muta ko libérer biso. Ba musu ba lobi IDPS muta ko libérer biso. Mais ba bosani ete batwana nyonso tout bazo sala combat pour na mabumu na bango baza na posa ko libérer mboka te. Or soki tozalaki ini biso diaspora nde to ko sala ba action chibala lokola zo tia ba désordre na kin koboma ye pour na koboma chibala eza 2 minutes. Kabila même yemo wa koma otambola ne na bombe na makolo et likambo ko lelo na tongo ba Congolais balamuki un chinois na zando atie Congolais mbeli chinois mususu na boulevard du 30 juin abomi Congolais. Donc des chinois basali action na mutu na côté na ye mais pour na nuire na ba Congolais. Et ce qui m'a écœuré na kati ya zando bazo tia Congolais mbeli ba musu bazo tala ba musu bazo sala ba commentaire. Or na monde entier nanto mupaya abeta mupaya na mboka na ba pays nyonso soso mupaya tomboki bana mboka ba ko sangele likita ba bonzi. Alors eza ko ka monter soki na ba Viet Cong na ba chinois ba komo sakana biso c'est parce que Congolais aza distrait. Pourquoi lelo na Kinshasa ba baza distrait mais na Est à Congo ba telemi na Est à Congo ba bazo bunda c'est parce que na Kinshasa ba balingi masanga ba balingi musique. C'est parce que na Kinshasa bato bazoke na l'église ba faux ba pasteur ba gege oyo lelo soko tali bien eza l'église eza ba parti politique eza ba tribal eza ba groupuscule ya ba tribaliste soki pasteur za mutete la lokola olangi la sorcière ba tete la tout balandi soki pasteur za muluba lokola Chilombo ou bien lokola Kabongo Léopold Mutombo ou lokola Mukuna ou Alessa baluba tout balandi ou bien gege yambie baluba balandi soki pasteur za mu Congo ba Congo balandi soki pasteur za mutabalundu lokola ngala bangala ba Congo nyonso ba na ba tobandu balandi c'est-à-dire to komina nous église to komina nous une cherté to komina nous un corps. Or, une église, c'est là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus-Christ. Là où l'esprit et la parole de Dieu s'accordent, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Mais puis nous, vous en avez un groupe, un groupuscule, vous en avez un groupe, un tribal, vous en avez un groupe, un régionaliste. Vous n'avez ni parti politique, vous n'avez ni église. Parce que les oyo, ceux qui sont en leba, en anglais, membre du parti politique en anglais, en leba. Leba, tout n'a pas été aux alliés. Mutu à Manchester, mutu à Liverpool, tous allés mutu à Londres, tous à Birmingham. Ba kumisanga kaka nga naza mutu à leba ozo protéger, ozo soutenir vision na bango. Mais abino ba parti na bino ezali par rapport à ba région na bino, par rapport à ba dialecte na bino, bozana ba tribal. Yango nazo mona tozo tourner na rond-point parce que tozana groupe à ba tribal. Tozana groupe à bateau baza civilisé te. Parce que kotika na kati monde comme village. Soki na kati ya tribu ozo dépendre na tribu na yo ozo dépendre na groupuscule mboka na bino ozana na kati ya village donc ozana na kati ya mboka yango moni tozo ko avancer te ezo sala ma mingi. Alors biso ba Congolais photo tika nan ko zala ba tribal to comme ba nationaliste. Lumumba était nationaliste. Le seul mutete la oyo ngana yebi témoignage nazana ngo o azaki sincère. C'était Lumumba parce que Lumumba comme président, comme premier ministre, a vu Mobutu a tué chef armé et pourtant, ba cousin a été la bazalaki wana. Tu vois, les lots ba tété les belé ba corrompu ba chez Okitundu ba Mende groupe wana nyo surtout ba groupe ba corrompu mais un vrai mutete là de nom c'était Lumumba azaki nationaliste azaki ko unir ba tout. Donc makambo tout faut to telema soki chibala zo continue ko sakana ko nargue biso c'est parce que to communal un corps c'est parce que to zana groupuscule ya ba tribal tala Félix Tshisekedi l'air a sali bureau na IDPS a nommé baluba na baluba donc to communal
nani kisa Fungi na Palu Gizenga azape Gizengi loko kombo na ye toko jijaka ye partout ata kufi toko déterrer ye to juger ye to tumbi groupe na ye bureau na ye bapende donc nanu to komi ba parti moko te ke toza ba nationaliste te yango no moni tozo tourner même na combat il a fallu to arrêter makamba ba parti politique biso nyonso tout to koti sikoyo na kati ya o ba bengi résistance to bengani mboka to bengani ba Rwandais na mboka to bandi ko sala ba action ya ko bomaka ba Ruberwa ya ko boma ba Kamere ya ko boma ba Minaku bato wana nyonso Minaku qui est minable et puis ba Minaku wana nyonso tout na ensemble ba voter bango te na kokoma député ba nomaki bango ko nommer yango na moni bazo sala ba aventure wana parce qu'ils n'ont jamais eu le mandat du peuple alors makambo wana nyonso to esengeli to tele belango parce que Tshibala a ko sala ba aventure te ya ko sala makambo ya zo sala wana Congolais oyo biso futo sala ezali bongo oyo ndenge ni toko benga na Kabila parce que tout le monde ba sango ba mobiliser ba Congolais ba bimaki jeudi ebele na soki 21h ko beta ba siffler ko beta manzanza ko klaxonner eza bien mais est-ce que ezali action oyo ko benga na Kabila est-ce que ba sango bazo sakana biso to quoi parce que ba sango nde bato bapesa Kabila inani Sidika Dokolo oza wapi parce que tout ce qui est opposition à Congo eza opposition moko acheté tout ce tia motema ke to ko benga na Kabila na minduki parce que soki Siriano Moïse Katumbi azalaki sérieux mbongo to abimisi na kopesa ba lobby pour ba lobela na ba journaux na ba wapi il a fallu asoma ba matériel pour na kobenga na Kabila pour Kabila ayaki na minduki c'est un mercenaire akokima na minduki lokola Siriano o azali juif zambien azako loba masola munduki te c'est-à-dire azali traître alors ils ont senga biso ba congolais to bake to se préparer le 19 to benga na Kabila to bima libanda ebele ko benga na Kabila pe to libérer mboka po mboka na biso za bien tala ba documentaire bokomona ndenge bazo violer bomona ndenge bazo boma ba étudiant na biso bazo ba étudiant ya IBTP ya ISTA ya campus ya IPEN ya wapi ba bengani bango ba chosifier bango ba nyokoli bango et pourtant ba étudiant élite wana banda kala bazala makasi soko moni ba étudiant bazo bima mona ba oya IBTP ba bimi na ndenge na bango inikini ba bimi na ndenge na bango ISTA ba bimi na ndenge na bango basala na action moko d'ensemble été tout simplement parce que batu na batu bazo bina na likolo na bango pande konangai le temps est grave l'air est grave tozala na bomoko pour tout se découdre na ba Rwandais to benga na bango Kabila zo bang mais Kabila ko kendete soki biso tozali kaka na ba aventure na ba marche tozali na opposition o ezali corrompu tozali na opposition o ezo coordonner ba action te o ezo canaliser marche te lelo o déjà to komi le 16 marche ezali dans 3 jours to sorti to soulèvement populaire eza dans 3 jours iboye bisanga canalisation ni basali boye bisanga orientation ni bapesi peuple boye bisanga nani azali chargé ya kobimisa bato kopesa itinéraire ya nzela ba koleka eloko moko te c'est-à-dire bato wana baza prêté pour na benga na Kabila bazo sala ki végétariat bazo sala ba aventure bazo sala nyonso tout alors masolo oyo ya Tshibala lelo oyo olia kunda Tshisekedi azwa kora Tshisekedi akundango c'est soki azalaki mwana Tshisekedi soki azalaki vraiment vrai collaborateur Tshisekedi soki patron nanga akufi mutu oyo atombola nga akufi eloko na ko sala pona ye ezali kokunda ye il fallait asala tout étant que premier ministre ye mutu akomi président ya IDPS ya aventurier nzo azani kaka mutu a PPRD pourquoi a ramener corps ya Tshisekedi te bakundango pourquoi mbongo nyonso tu ye azui asombi ndako te atia permanence ya parti na ye pourquoi même manette na ye moko misu na ye monaka te akei kosomba te ya sika un premier ministre azo contrôler loko moko te mais akomi mwana bitinda ba Rwandais Tshibala okokufa mabe Tshibala bandako oyo za nango sakombi pe azwaki bandako boyebi ndenge sukaki bandako nyonso bozo somba kozana ba adresse nango
et comme bongo permanence il y a ba parti politique to ba place à ba jeune les sous bon s'attendre que l'élection oyo Kabila a organisé to ko gagner ango or ce qui to bengani Kabila nanange to dissoudre seniwana to bandi makambo sika to changer classe politique to changer ba pasteur to changer l'église ba meyembe belé ba koyemba ka soute ba ozwa retraite ba comme ça Kabila lelo ba salaire ba suka ba kota ba studio asuka parce que les biso to ko na ba faire ba to na nyonso tout ba kotika kota ka sous studio té et puis ba no sala ba travaux forcés ko kombola ba prison ko kombola ba wesa prison ko kombola ba wesa zandu ko kombola ba wesa stade ba oyo mususu to ko pendre bango na pongabi ba traître nyonso tout alors ndeko nanga ngongango yango to telema na ba journaliste ya escroc na ba journaliste ya ba aventurier to yebi bino pe to yebi nde to osila na bino do chibala kindoki na ye emonani chibala misani mabe emonani mais aye bango ke ako suka mabe akolela munoko mboka parce que Kabila azosimise touche na niveau moko akoyeba ndenge ako se racheter te pe ndenge ko réparer te basango toujours ya mboka ndenge tozo sabino ndeko nyonso tu oyo ayebi azali mwana asambelaka na ngai na la moisson mondiale oza na Germany oza bongo na France na Belgique na Allemagne na Suisse na Canada un peu partout dans le monde na Afrique du Sud na Kinshasa na Brazzaville naza susu ata na contact a mutu moko te portable na ngai bungaki alors nazwi signe blanche na tie naza su ata na numéro mutu moko te mutu nyonso to ayebi abengaka nga mutu nyonso to ayebi asololaka na nga komena ngai kombo na yo po naza su ata na contact a mutu moko te et batu nyonso tu ya Maroc na Casablanca en tout cas le 22 tout ça ensemble na bino na rosaja na Casablanca pour na sortie to nani tournoi nanga africaine ezo banda na Casablanca ekiti Dakar et que bamboka mususu bokolanda biso donc mikolo ya partir le 22 na kosa en déplacement en Afrique communication za moi mobulu pour na comme Afrique kala ça fait plus de 9 ans na kenda sur Afrique té siko nazo banda tourner en Afrique connexion za moi mobulu na kosa lavement permanent na l'émission té mais na kosa de momier place nous na kosa la na pesa bino information ya makam nezo kende alors sœur Mélanie na Frankfurt na Germany kota en contact nanga mama Tabita kota en contact nanga bande ko nyonso papa Féroce mama Fifi boko en contact nanga bande ko Switzerland maman Nabiso moi si ya futur président na Genève futur président Congo na boy ko tanga kombo bino mo boyebi boko ta contact nanga pour naza so sota na numéro ya mutu moko te maman Nabiso Marie na Lyon maman Pierrette na Paris ba maman nyonso tu ba sœur nanga nyonso tu ya la moisson mondiale Paris boko ta contact nanga naza susu na ba numéro na binote donc pour na bandeko ya Manchester ya Bruxelles pe ya Birmingham pe ya Manchester na Londres bino nyonso tu botindaki biloko na bino na Blanco logistique biloko ekokoma lundi oyo botindika bandeko na bino bakende kozwa biloko pour essayer komi na Kinshasa bo sala confiance na Blanco logistique bakoli na bino ba carton na bino biloko na bino ekokoma donc ezalaki bongo rétro de la semaine à lelo actualité ezali beaucoup mingi animé na ndenge ba scénario ya Chibala azo jouer ba rôle ya théâtre ya ba Rwandais na Congo alobi ke ye akomi mokito na Tshisekedi azo wolela permanence mais ye moko mbongo ya zui o ya yibi asombi bandako mais linette na ye ya miso asombi te asombi bandako mais lisu na ye akeko bongisa te asombi bandako mais abosani ke na ngongo mbongo yibi fala somba pe permanence pour na parti na ye alors Chibala okokufa munoko polele yeba koza un petit bazotindika yo pe osila mabe pona bana diaspora tozaka na liloba moko to benga na Kabila to benga na occupation to récupérer mboka Congo za héritage nzamba pesa biso yoza malamu pona so bana Kinshasa boye bango ke bo doser kwiti bo doser ambiance bo doser nyonso sinon bakolamu sabino masanga pe bakoboma bino parce que biso na
poto awa na diaspora to pesi déjà modo to kotindela kabino susu mbongo te poto comprendre que ba mbongo nyonso kotindela kabino bozo liaka bozo langwaka pe bozo sana bino eloko moko te. Ezalaki bongo rétro de la semaine à lelo avec le messager proverbe 30 depuis Mongalema kimia na yeso sana bino soki yeso azongi te tukutani susu lobby pour na mate ya kaf ne bolandaka avec Jésus-Christ et Seigneur na Sentinelle TV. Merci. Breaking news.